Merci. La fidélité peut confiance pour continuer à causer la national, la bino bonne fête, la parole la République démocratique du Congo, tout fond la journée pour l'observer que 8e réunion ordinaire, et ministre Yamine, il y a CIGRL, et Forum Kibongo, pour le jeudi 31 juillet, na Hilton Hotel, sur la présence de différentes délégations, au Wawuta Kibipaï, Nabipaï, Nabokambamia, ministre intégration régionale, Maître Didier Mazenga, Michael Opisto Tapisminoba. Hilton Hotel ya commune ya Gombe et vibre qui na rythme ya 8e réunion ordinaire de ministre de mines ya conférence internationale sur la région des Grands Lacs CIRGL na Mokuse boye ba délégation nyonso sima kozwe esika na somptueux salle oya Hilton balandaki ba différentes allocutions to ba discours ya ndenge na ndenge ba différents intervenants nyonso oyo balekaki na chair boye parmi bango ezalaki excellence Didier Mazenga Mukanzo ministre de l'intégration régionale sima ko remercier ba participants nyonso atalisaki bongo importance ya kimia na région oyo ezali etuma monene tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo amenaka mpona kozongisa pe defi monene mboka na biso eza nango mpona construction pe au-delà ba richesse oyo toza nango sima na ye ministre ya mine ya République démocratique du Congo excellence Kizito nde azwaki bongo maloba ye pe atalisaki ke région na biso eza na bozwi oyo ekoki koservir mpona développement nango kasi kokamwa lelo ememi nde bitumba voisin na biso kaka ya pembeni awa Rwanda akomande kobundisa biso ntango nyonso excellence Kizito apesaki 3 propositions ekuba mpona kolonga etumba oyo. C'est pourquoi je formule ici 3 propositions claires. Renforcer la mise en place du mécanisme régional de certification dans tous les États membres, mettre en place une task force sous l'égide du secrétariat exécutif pour appuyer les enquêtes et vérifier les chaînes d'approvisionnement sensibles, et enfin accélérer la mise en place du laboratoire régional d'analyse en Tanzanie, dont la disponibilité constitue un levier stratégique pour crédibiliser notre organisation. Simba Ketem Yamilulu Oyezalaki, consolider la paix et la sécurité pour un développement durable dans la région des Grands Lacs. Ministre Yamin, Yende Yambaki Milulu Yango, Oye Kumamaki Bongo na ministère ya intégration régionale. La masolo etali vice premier ministre ya économie nationale professeur Daniel Mukoko Samba Boyeba Keye akumbaki délégation moko ya opérateur économique RDC na Luanda pona ko établir point solide ya ba partenaires étrangers. Héritier Wapine Fabrice Lundomi. Lokola eza na frontière commune 2511 km Mobimba, République démocratique du Congo et Longona Angola, babengami kozala na coopération économique pour na bien-être ya population ya bamboka nyonso mibale oyo bazali bandeko. Pour na cimenter coopération économique oyo vice-premier ministre et ministre de l'économie nationale professeur Dr Daniel Mukoko Samba akambaki délégation mardi 29 juillet 2025 délégation opérateur économique ya République démocratique du Congo qui non à Luanda capitale ya Angola pour na établir ba point solide et longo na ba partenaires étrangers pour na koluka ko dynamiser secteur privé national pe ko attirer ba investissement extérieur. Boye entreprise portugaise Mota Injil oyo ezali basé na Luanda spécialisé na makambo etali kotonga ingénierie pe gestion ya ba déchets yango ezalaki bongo première étape ya contact oyo na tête à tête na séance de travail. Daniel Mukoko Samba a souligné qui importance pour na RDC et longo na gouvernement na yango ba s'appuyer na ba entrepreneurs locaux pour na ko accéder na ba marché oyo ba ko réaliser ba projet et belé ya développement. Mota Angel ezali ko suscité depuis tango molayi intérêt pour la République démocratique du Congo bokutani oyo eye na tango malamu pour na ko matérialiser ba ambition atalisi qui est directeur général na yango Daniel Dacosta Ndenge alobi. Je suis le directeur général de Mota Angel RDC. Nous avons eu une réunion ici, on a une réunion avec le vice-premier ministre, ministre de l'économie, qui est venu avec une mission d'entrepreneur local de la RDC. On a eu une très bonne réunion. On a discuté des opportunités de projets
pour développer sur RDC, notamment regardant la question des déchets, la logistique, le traitement, parce que nous ici en Angola, on a une entreprise qui est déjà dans ce domaine et on peut trouver des solutions pour la RDC avec des partenaires locaux et qu'on peut travailler ensemble. azalaki na délégation ya baentrepreneur congolais na Angola, directeur général ya GECOTRANS puis président national ya association congolaise ya commissionnaire en douane Dieudonné Kasembo atalisaki esengo na ye pe akumisaki qualité ya échange oyo avant à souligner importance ya mise en place ya coordination efficace entre les différents acteurs nationaux pour na tirer pleinement profit ya différents corridors oyo lokola ya lobitu bosimba pe boye ke RDC elongo na Angola bazali ba membre ya quelques organisations sous-régionales lokola SADC, CAC oyo bazali comprone libre marchandise pe ba personne na bonne coopération économique ezali bongo nécessité pour na garantir émergence na région ya Afrique centrale pe australe. Commission électorale nationale indépendante Sena Mukuse yango etelemeli moneyage pona kozwa duplicata ya carte d'électeur bola na précision elongo na Stéphane Skandi. Commission électorale nationale indépendante Seni na Mukuse azali ko informer opinion que sérimoko ya ba tentative ya kosala moneyage ya obtention ya carte d'électeur pe ezali kosalema a remarqué pe existence ya réseau moko ya ba faussaire oyo bazali kosala ba carte d'électeur. Seni a rappelé opinion publique que délivrance ya duplicata ezali procédure moko ezali encadré pe entièrement ezali orphelé conformément à l'article 27, il y a loi numéro 04/028, il y a le 24 décembre 2024, Oyo Ezali Kolobela, identification pe enrôlement à l'électeur na République démocratique du Congo. Ndenge Ezali modifié pe complété Mikolo Yalelo. Carte Oyo Ezali Bongo exclusivement ya Congo. Yango Ezali délivré na ba antenne ya Seni, Oyo Ezali situé na chef-lieu ya chaque territoire pe na ba ville. Pour na kozwa duplicata en tant que moto oyo a perdre carte d'électeur na ye et sengeli alanda procédure oyo selon commission électorale nationale indépendante. Boye électeur et sengeli a se faire constater na perte ya carte na ye auprès ya officier ya police judiciaire OPJ pe oyo a kopé sa ye procès verbal ya perte ya carte de lecteur na ye. Ya mibale ezali bongo a kozwa procès verbal wana ya électeur pe a ko se présenter na antenne ya Seni oyo ezwami na ressort na ye lokola centre inscription. Chef ya antenne ya Seni topé délégué na ye après ko vérifier a ko confirmer inscription ya électeur oyo na moko ya ba centre d'inscription oyo ezwami na ressort na ye topé antenne. Boye soki inscription ezali confirmé, ba kopé sa ye formulaire ya demande ya duplicata oyo kozala rempli et pas ya électeur yemoko. Et singeli bosimba ke procédure ya délivrance ya procès verbal ya perte ya carte de lecteur pene ya OPJ ezali ko engager ba frais oyo yemoko akoki kozala imputé na yango ba koki kopesa yango senité pour na procédure ya obtention ya carte de lecteur oyo etikali ya ofele na ngambo mosusu ba électeur oyo ba carte de lecteur na bango ekomi illisible ba koki pe kokende directement na antenne ya Seni ya ressort na bango na ba centre d'inscription sans nécessité ya ko se présenter topé ko présenter procès verbal ya perte ma pièce na bango kaka secrétaire exécutif provincial ou chef d'antenne ya commission électorale nationale indépendante bangonde ba bengami kopesa ba duplicata mon côté ya carte de lecteur et koki kozwama en dehors ya ba structure oyo commission électorale nationale indépendante azali ko insister na gratuité totale ya délivrance ya ba duplicata ba kanyonso ya moneyage oyo ekozala constaté na carte topé en dehors ya ba antenne yango ekozala immédiatement dénoncé pe requérant ba bengami kopesa ba preuve nyonso à l'appui pe koluka ko dénoncer yango numéro ya téléphone oyo etiami na disposition ya public pour na kotalisa makambo oyo 099 888 26 61 099
888 26 61. Boyefeni azali commettre en garde population contre existence ya ba réseau mafieux oyo bazali ko produire ba carte de lecteur ya lokuta pe azali ko senga na ba service compétent ya l'état ba yeba na ko démanteler tout pe ba réprimer ba réseau oyo pour que ba coupable nyonso esengeli batinda maliboso ya instance judiciaire pour bazala juger ezali na litomba ke ba détenteur nyonso ya ba carte de lecteur esengeli bazala to ba kota na fichier ya commission électorale nationale indépendante. Tobeta bongo masoletali président ya Konatese Sa Majesté Fumu Difimaye à salaki point de presse mokola jeudi 31 juillet la musée nationale et pour wapi a remercié qui chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe a senga qui implication ya premier ministre na ndenge République démocratique du Congo eza marqué ezoko marqué tournant moko historique pour la gestion ya mabele Nadine nationale za na compte Foningala. Conseil supérieur de l'autorité traditionnelle Bankumu ya Congo République démocratique du Congo. Les lots tozui loi otobengi loi sur l'aménagement du territoire. Oyo officiellement ministre Guy Luando ministre aménagement du territoire a outi kopesa biso na maboko na mokolo ya lelo 31 juillet 2025. Yango tolobi liboso matondo mingi na mokonzi ya mboka otobengi Mukwantombolo Tshisekedi Tshilombo président de la République chef de l'État. Na ndenge ye azali kotombola bokoko na biso azali ko accompagner Bankumu na posa oyo tozali nango ya kozongisa mboka ya bokoko. Toza koloba ne susu matondo mingi po ye depuis le 20 janvier 2024 alakisana mokili mobimba ete investiture ancestrale ya ngonde evandi liboso ya biloko nyonso. Topesi merci na parlement na président ya Sénat ya Assemblée nationale na ba sénateur pe ba député nationaux na biso na ndenge ba bimise biso loi oyo tobengi loi sur la décentralisation kwa loi sur l'aménagement du territoire. Tolobi pe boye lokola premier ministre ya utai kotambola na ministre na biso vice premier ministre ya intérieur o ya biso ministre Chabani pona kovandisa ba comité local de sécurité ndenge moko pe to sengi na ye azala na biso ilongo pona ko accompagner ministre Guy Luando Mboyo na loi oyo ya aménagement du territoire na mesure d'application nango po esprit oyo basaleli loi wana esalisa ete biso pe na niveau local tokoka kozala ndenge basite biso na article 44 Bankumu nde bakozala na comité local oyo ya mise en place ya loi oyo na sengi na Bankumu nyonso esika nyonso bozali loi wana ezo ya bosimba yango eza ya bino article 44 epesi bino pouvoir esika nyonso bakotala likambo etali mabele esika nyonso bakotala oyo babengi aménagement ça veut dire ndenge nini tokotambosa mboka yo Nkumu nde batie na article 44 yo nde okozala wana mpe ezala président ya commission wana bawumba yo te eza loi bayeli biso to remercier ye moko mpe mwana Bankumu Guy Luando Mboyo na etumba oyo po akosaki biso na kata bitumba oyo banda bitumba na niveau ya assemblée banda bitumba na niveau ya sénat tie ye kobima abosana ki biso na bitozala na ye pembeni pe atosi biso akomisi biso na mokolo ya lelo ya kopesa biso lwa oyo tobundaki biso na ye topesi pe merci mingi tosengi na premier ministre azala na ye elongo po tosisa mosala oyo ezali tolobi teke biso nde topesi ye tolobi kaka ndenge olandaki na ministre ya biso ya vice premier ministre sur ba comité locaux ndenge mpe tosengi na mama premier ministre yonde ndona yonde mwasi ya liboso simba pe oyo mwana oyo biso tobengi Guy Luando Mboyo po ye pe azala na yo pona eloko loi oyo tozwi lelo makasi nango ezala yango nde kosilisa ba désordre foncier moto mosusu la mokanda ntongo opesaki ye papier po asala bilanga na mpoka akomisi yango ndako oloba boye ono asi azwaki certificat koloba te kumulobi atomboki apiyaki yango mpe na moto mosusu mpo ebeba kaka alo buzoba wana nyonso na leta abebisi na Nkumu abebisi mpo tokoma welela bana loi oyo yango nde yokata makambo nzambe asalisa moto nyonso akoka kolanda chef de l'état batela biso na loi oyo mpo eza une partie ya confirmation ya finition ya loi bakajika oyo ela biso baconflit merci nzambe na bakoko babatela bino esika bozali Congo ekende liboso. Double cérémonie académique Salemaki Kitoko jeudi 31 juillet 2025 na université catholique Omnia Omnibus ezalaki bongo collation de grade académique clôture ya année académique 2024-2025 Stéphane Skande Francis Kanzaloko. Campus ya Sayo na commune ya Kasavubu na ville province ya Kinshasa ezalaki en ébullition kaka ndenge ba image ezali kotalisa nyonso ebandaki na série ya ba discours wapi epai
tomonaki moko ya baloreya azwaki maloba na kombo ya baloreya nyonso mpo na kotalisa reconnaissance na bango epai ya nzambe tata baparent na bango baenseignant bakisa baautorité académique na mosala nyonso ya kitoko basali coordination baprononsaki discours na bango mpo na kotalisa esengo makasi ya université catholique omnia omnibus oyo asali mpo na bango. Abbé recteur professeur Christian Ngazani aprononsaki pe discours na ye wapi epai alobelaki mingi apesaki longonia epai ya grand chancelier cardinal Fridolin Ambongo oyo grâce na ye université catholique omnia omnibus ezali koproduire chaque année na marché ya emploi batechnicien ya développement. Vice-recteur professeur Théophile Mbemba Mfundu na tour na ye aprononsaki discours ya rapport académique pour na année académique 2024-2025. Temps fort ya double cérémonie oyo e bandaki na proclamation ya faculté ya théologie bazalaki na 10 candidats, 4 bazwaki grande distinction, P6 ba distingaki. Faculté ya philosophie pe ebimisi 40 licenciés wapi epai 25 bazwi avec grande distinction, faculté de gestion, management, sciences et techniques et développement, gestion et administration des projets, santé publique, sciences infirmières, filière ya épidémiologie, sciences de l'information et de la communication. Bosimba Peboye Bakembale ya Liboso, Université catholique Omnia Omnibus, abimisi ba bachelor na théologie pe na faculté mususu. Temps fort ya mibale ezalaki clôture ya année académique 2024-2025. Déclarons officiellement close l'année académique 2024-2025 à l'Université Omnia Omnibus. Fongolaki ambiance kaka ndenge bozali komona na bilili. Société ya RTL bapesaki bakado epai ya 3 lauréats. Ba lauréats nyonso oyo bozali komona babimine ba clé ya misala na maboko na bango. Na masolo etali collège prof Aouka oyebaki kuna bafungoli ba porte pona ba inscription ya année scolaire 2025-2026 na ba extension nango nyonso oyo eza bongo na Bumbu pe lisusu na Makala. Héritier mapine bapesi bino ba détail. Osungi ya baparent aye lisusu ndenge kaka amesana makambo ya sika yangoyo ebandi pona année scolaire 2025-2026 pona collège prof Aouka elongona yemoko le promoteur John Aouka Moma le grand baoba oyo alingaka bana bino batanga kitoko aye lisusu na ba surprise ebele. J'ai bien dit ba surprise ebele bosimba na cycle maternel de 3 à 5 ans aye na makambo ebele kasi misolo eza na yango muke toza pe na primaire na collège prof Aouka kobanda na première année tu na 6e année à part wana tozali pe na éducation de base de 7e à 8e yaboye etikala kozala te kaka na collège prof Aouka ba parents bayoki balobi collège prof Aouka nde mosungi na bango na collège prof Aouka enseignement eza vraiment ya qualité malgré Minerval eza nango ya muke prix ya Nyampoul pe ya Gratana kasi enseignement ekuba. Papa, mama, yoka kitoko, kobanga kitoko ya bâtiment oyo ekuba te. Nyonso, to Minerval, ezali à la portée na bino nyonso. Kasi mwana akoki kotanga na ndenge ya kitoko. B'inscription, eza nango ya ofele. Esi ebandaki déjà, ezali kosalema chaque jour de 8h à 16h. Okotuna ngai, collège prof Aouka ezwami wapi. Yoka bien, kanga adresse oyo. Collège prof Aouka ezwami na commune ya Bumbu mingi penza na avenue Luyeye numéro 9A na route Elengesa pene ya Wenze ya likolo ya Makala. Mosusu pe ezwami na avenue Nkolo numéro 36 pene ya le destin topé na direction ya souci MM. Enseignement ezali vraiment ya qualité pour ba enseignant bazali très qualifié. John Aouka Moma le grand baoba azali kosangisa expérience et longo na jeunesse. Kuna pe ba classe ezali bien aéré ba salle de classe ba condition kaka ndenge UNESCO azali kosepela. Kuna vraiment ba condition ya kitoko kasi Minerval ya muke ndenge yemoko promoteur John Aouka Moma le grand baoba alobi. Sengi kaka na maboti bo il y a 40 000 pour la primaire, 45 000
pour la maternelle, mais 48 000 pour la 7 la 8e. Wana ezali ba compte oyo tolingi kozala ngo bossa na bandeli année scolaire qui les 37 ans peuvent être biso to faire fonctionner l'école. Bosimba pe boyeba ke wana ezali a compte kasi ba monta misusu etikali ba parents bo bangate e kozala discuter na mois d'octobre mingi penza na début na yango entre comité de gestion ya collège prof auka et longo na ba parents e kozala na yango eloko moke kaka ndenge amesana. Na collège prof auka ba élève basalaka ba visite guidée bisika ebele po na kofongola ba mémoire na bango. Papa, mama, na misolo muke mwana atangi kitoko pe asilisi na mystique ya fourmi po azala utile na société. Bosimba ke ba notable ya lobby ya RDC bakobima awa, ba lauréat babimaka awa. Collège prof auka yende mosungi ya bana. Collège prof auka yende champion. Tobeta tour na complexe scolaire Maman Pemba webake Maman Pemba D ici et fongola ki wa porte nango pour la inscription pe lisusu Maman Pemba 1 reportage. Ozali moboti ya mwana kasi yende beki na yo ya lobi ondimi kitoko po ezala boye yoka bien po na éducation ya kitoko pe ya qualité koluka mosika te ezali kaka pene na yo. Fondation Nero Mbungu yango nde ezali ko répondre na souci ya ba parents ndeko po na année scolaire 2025-2026 oyo ezali ko fongola ba porte na mois de septembre. Yoka po na complexe scolaire Mama Pemba école ya Fondation Nero Mbungu ekomi mibale ya liboso ezwami na avenue Bantandu numéro 44 quartier Bikanga na commune ya Kisenso. Ya mibale yoka ya sika eye nyonso kaka pona bana batanga kitoko yoka bien yango pe ezali ko fongola ba porte na yango déjà na rentrée scolaire ya mois de septembre. Yango ezwami wapi avenue Mwanga numéro 11 na quartier de la Paix toujours na commune ya Kisenso. Pour na inscription ya année scolaire 2025-2026 bokende na Lombango pour na kokomisa bana na bino kobanda lundi kino mokolo ya samedi ba bureau ezali déjà kofungwama ba section to ba option oyo ezali organisé toza na maternelle de 3 à 5 ans toza na primaire pe enseignement de base toza pe na latin philo sciences pédagogie générale commerciale et gestion coupe couture mécanique générale électricité construction pe électronique pona oyo etali ba pratique ba atelier pe ba laboratoire et kuba pe ya qualité supérieure toza na atelier ya mécanique électricité construction commerciale et informatique coupe couture pe électronique nyonso wana côté pratique vanda kimia ba école ebele ba yaka awadi cadeau signé Fondation Nero Mbungu bongo pona oyo etali ba salle de classe bo bangate ba condition ezali vraiment ya kitoko ba salle ya minene ba salle bien aérée ba condition hygiénique et kuba ba banc kitoko pe ba enseignant vraiment ya qualité ba lauréat ba bimaka awa complexe scolaire Mama Pemba ya Fondation Nero Mbungu poto na RDC poto na Kinshasa pe poto na commune ya Kisenso esika enseignement ya qualité ezali kopesama ezalaka mosika te bana kini pe ya RDC cadeau kitoko yango yo pona bana na bino. Merci honorable Nero Mbungu mwabanga moyo pona cadeau kitoko opesi na bilenge oyo ezali vraiment bateau ya ITB Kokolo bosa embarqué ebele polobi ba notable ya RDC bakobima awa okanisi esili ten mbula oyo honorable Nero Mbungu mwabanga moyo na souci azalaka na yango pona bilenge ateli bino pe item Mama Pemba yango pe ezali kofongola ba porte na yango kaka na mois ya septembre tozana ba option kuna lokola science infirmière pe sage femme yango pe ezwami na avenue Bantandu numéro 44 na quartier Bikanga toujours na commune ya Kisenso ya boye omona wapi tomona te kaka na banga moyo
kitoko epai ya fondation Nerombungu epai wapi elengi eye pona bana batanga kitoko pe enseignement ya qualité kobanga monene ya babatima te kobanga kitoko na yango te pe enseignement ya qualité kobanga te kasi Minerval ezali à la portée ya moto nyonso po fondation Nerombungu aza na souci bana ya RDC batanga kitoko boya ebele boko sepela boza déjà akosepela honorable Néo homme social desolaka na moto tout bien. Institut technique de métrologique Itemat Delvaux Bango pe bata kosala ba inscription pour l'année scolaire 2025-2026. Reportage Stéphane Skandi. Boyo kasangola memeli bino na oyo etali bongo ba formation ekuba na domaine technique ya solo ya ngonde esalaka ke ba benga bana na bino ba ingénieur yoka pona année scolaire 2025-2026. Institut technique de météorologie, aviation et télécommunication Itemat Binza Ista na Delvaux na commune ya Ngalema bazali ko bengisa ba parents nyonso ya Kinshasa pe ya ba province ya RDC oyo bana na bango bazali na ba ambition ya kolanda ba formation na ba domaine technique lokola aviation civile, mécanique générale, mécanique automobile, électricité générale, construction générale, météorologie et électronique oyo na kati na yango bokozwa 3 options totangi radiotransmission, commutation, bakisa électronique industrielle, cours ya anglais pe informatique ezali na pointe po bana na bino bazala ata na susi mokete na mboka ya bapaya ba option nyonso oyo totangi boko kuta yango na Itemat Binza na Ngalema. Sango malamu oyo tomemeli bino na 2025-26 ezali ouverture ya section mibale, section commerciale et gestion na section coupe couture. Toyebite na milieu oyo ba jeune mingi balingi kosala musala ya maboko po wana peza technique kotonga eza musala eza avantage ebele musala oyo ezosala ke surtout pour la base eza musala oyo eza ke libela otikali nango na maboko. Quand météo avenue Metelstat numéro 1 quartier Congo commune ya Ngalema boleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. mingi pona bana na bino oyo bakomata ba classe ya 7e pe 8e pamba te ba candidature na bango ezalaka conditionné na test ya admission ekosalema le 9 août à partir ya ngonga ya 7h. boleka na ba bureau na bango pona ko retirer ba fiche ya ba demande d'inscription pona année scolaire 2025-2026. Ano batanga kawa ba ko silisa wa bokoki komona bango ebele sur le marché. Tango ba aussi sa classe na bango na domaine nyonso. Azana makoki ya ye moko kosala musala o ya ye koliawa a créer entreprise na ye pe azan apte ya kokende pe kolukisika musala esika mususu pe bazwaye penza parce que bazu formation oyo ekoki penza pona bango. Yango na bengi bino boya ebele boya non seulement pona ko wela ko komi komisa mais na lingi bokoma nanu avant bota l'école ango bo visiter ba laboratoire bo visiter ba atelier na biso pe simanango ekopesa yo posta ya koya. Marcelo Telfele soteba que la police associate ngama bakuna na plaza la commune ya Ntsele batiaki maboko na moyibi oyo azalaki koyiba bato. Stéphane Skandi héritier mapine reportage.
bandeko misusu bazali koluka misala mpona kobika kasi misusu mpe surtout bilenge bazali kaka koluka koyiba kobebisa to mpe kobotola ndakisa elenge oyo bozali komona batie maboko na susiat ya ngamaba na plaza kuna na komini ya Nsele na susiat oyo ekambami epai ya kapitaine Sele Kamango ye ayibi poste ya soudure na lopango ya bato tango basignalaki la police lokola mission na bango ezali ya kosekirize bato elongo na biloko na bango directement bakitaki pona kotia maboko boyoka komanda ya sociat oyo capitaine Sele Kamango ndenge azali ko expliquer ndeko oyo ake kokota na lopango wa bato ake koyiba poste ya soudure ovike ndeko mosusu na yebite po akoma chômeur na vie to lika monene alors ayibi poste ya soudure ayibi jante ovike akende koteka omoni batatouage c'était kuluna un criminel ndenge aza wana natie maboko nazo transférer na kide droit pourvu que population na biso ba retrouver droit na bango ba retrouver que bazali sécurisé na la police na bango c'est presque ça nde na kopesa conseil na ba parents ba benda bana na bango matoi ba benda bana na bango matoi pe baza na confiance na biso biloko aboye tango azomona action azo salema bongo esalemi na 11h15 babengi ngai 11h20 okiti tokangi tala fui ya mosala oyo biso tozosala tozolanda lokolo ya mokonzi na biso ya ville ya Kinshasa oyo azoloba na biso bokota ti na kati ya baveni na kati bisika oyo moto ekotaka te mituka ekotaka te bino bato bokota ezali malamu tango la police azali kosala mosala na ye boye population akozala na kimia mpona bilenge nyonso bazali kokoba koluka ndenge nini koyiba boyeba ke sociat ngamaba na komini ya Nsele na plaza oyo capitaine Sele azali kokamba bakani kosilisa phénomène nyonso ya kuluna to pe ya moyibi na secteur na bango poto malonga po la bala mineza poti va pipe mukolo ko komela yango pisaka santé ya kitoko. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap poto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe abelaka te alimbaka te. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko ninyo esaka. Ba ba ingakango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi diswa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Protivap pro bébé pro. Bozalaki ebele mpona kolanda info ngala juna pe mpona pe soki bosepelaki nango mpesa merci ya Igor Ntingi Matomi nazalaki na nsima ya caméra montage esimamaki epai ya Fabrice Lundombi Christian Kengebeni mpe Francis Kanza Lokoka héritier mapine ma superviseur ki journal ongala bino topesani rendez-vous mokolo lundi au revoir.